Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi ezalaka esengo ya koya vers bino mais moko esalaka pe bien te po basango nyonso tomemelaka bino ezalaka basango pe ya esengo te mais naye na minute oyo na lombango bomoni ke naza na plateau ya tokomi wapi te parce que biso ezalaka na baélément to baémission oyo tosalaka na plateau eza mpe na baémission oyo esengaka biso to déplacer vers invité. J'ai toujours au Abino et Pengé Fofana, l'élève du maître. On s'est retrouvé quelque part. Donc, comme on a même attitude de l'émission, nous avons droit à Kogangate. Par rapport à nos invité, ils ont Kamoko, ils ont passe. Et nous avons uniquement pour nous dénoncer. Parce que quand même, RDC, ils ont un pays laïque depuis Ebanda. Parce que la religion est belle, ils ont se retrouvé dans RDC. Mais l'obité que ce qu'on se retrouvé dans Kinshasa, ne songeli famille na onyonso ou bien tribu na onyonso to histoire na bino tu ya famille et na Kinshasa. Yango ba mona ke no mutaza même na Amérique, mais motema na iza na Kinshasa. Ce qui a moi a commis pe Kinshasa et sengela kende na province. Na se déplacer pour na boyeba eloko nini na ye to na yo kozwa po na informer bino to eloko nini ngai nazo présenter bino. Nazanga mon côté na plateau. Sur la minute où bazozilanga dans l'Assemblée provinciale, vous voyez que na minute za campagne ya ba sénateur na ba candidat gouverneur. Maintenant, kolongwananga na place oyo de la gens se retrouver dans l'Assemblée provinciale pour bosenga ki na zalawana. Mais sengeli aussi na zala a parce qu'ils a bosenga ya peuple. Ce qui na sali en côté, moi mataboyi ba kombo nanga ekozalati. Et loko nini est déplacé ngai. C'est là où biloko est mort parce que tant que solo là, tant que informaka. De toute façon, même na sortie à gouvernement, bo aider mo konziamboka na nomination pe na ba kotinda ba kombo ya bato esengeli basala musala. Comment est-il possible dans pays lokola RDC, pays oyo eza composé na 145 territoires, mais ministre de la justice ba yebiete, ministre de la santé ba yebiete, ministre des Affaires sociales, ministre de l'Environnement, maintenant, et là, on a une population qui a un gouvernement. Qui est un gouvernement. Yango ba Monique, naï na lombango, na lingina présenté bino invité na ngai pour boyeba parce que nga déjà boyebinga na ba o ba yebité eza mona musala na bino epenge Fofana, ça dit mona ya Ndeko Eliezer. Na mitu azana l'Assemblée nationale. To aza quelque part na ba électeur mais ngai esengeli na ko représenter maman Mbote papa na lingi na yeba kombo na ngai madame Élysée Manongo Matondo wana nde kombo na ngai. Madame Élysée, c'est la première fois utalaka to komo wapi na musika oyebinga à travers YouTube lelo na ye kombo na yo pona lobaka keno émission to koleka na plateau koleka na télévision to koloba soki komelio ndo koyeba valeur ya mopanzisa soki komelio ndo koluka oyeba soki obeli ndo koluka oyeba monganga to o visiter hôpital mosi ota obeli nanu te moyeba ba réalité ya hôpital to ya ba minganga ezati nini oyo etindi yo obenga epenge Fofana eloko nini déranger. Hello ketindinga na benga bino papa na ngai. Merci non na ndenge boye. Parce que je suis perdu. Eze eloko moko ya tristesse. Na bengeli bino nini pour na informer ba autorité et puis ministre de la santé. Il faut basala quelque chose. Nana grand frère na ngai Gustave Manongo. Azalaki maladie te, abelaité azalaki na hernie inguinale. Juste hernie inguinale, ou ezalaki même pas grave, ou ekomaki na suka non. Ake komi se faire consulter chez un médecin. Médecin wana ayebisi qu'il fallait opérer. Ba fixer date ke no mona médecin samedi. Médecin alobi azo opérer lundi na ba 16h parce que le médecin azo voyager mercredi. Ça veut dire qu'il a coopéré lundi pour surveiller juste mardi. Et puis mercredi, il a voyagé dans une réunion conférencière. Je ne sais pas. Voilà. Il s'est fixé pour une opération. Et puis, grand frère a accueilli comme il s'est fait opérer dans l'hôpital. Il y a ma sœur
na hôpital ya basere na Inongo, hôpital Kombo Satinino, si je ne me trompe pas. Akomi kuna ba préparer ye pour akota salle d'op, akoti salle d'op, akomi kuna c'est le bango ba pesi anesthésie générale. Ba pesi un CC na voie IM, un CC na voie IV. Alors après avoir opéré anesthésie générale, c'est le médecin à l'ala qui n'a directement à l'ali. C'est le médecin le bien salé opération à fungoli libumunaye abimisi hernie wana tanga sectionner hernie à kati yango pa bimisa hernie ezala ki na ye mbala moko moni tension e bandi okita tension ezala ki na 12 subitement ekiti na 9 ya lobi asala noki comme ça à kwa kanga pota l'état azo sectionner deuxième nez tension ekiti susu na 7 amoni mo etakangi deuxième nez tellement bango wana eza histoire médecin à raconter akangi deuxième nez tellement bango ayebisi médecin mosusu aleka kote oyo ye azalaki po ye akanga pota et puis ye aleka na côté ya réanimation selon ye alobi alekaki na côté ya réanimation médecin mosusu azalaki ya côté mpona akanga pota ye na réanimation asala ye nini alobi affaire couler sérum physiologique afro et puis apesi hydrocortisone na caféine abandi kosala massage cardiaque ezwaki si c'est beaucoup 3 minutes et le cœur s'est arrêté. Moutakufi, selon ye basali massage cardiaque basali onyo so bango bakoki kosala mutazaki souté moutakufi. Avant grand frère akota na salle d'op apesa téléphone na ye awa na RDC comme bongo moto soki azomi se faire opérer il faut ba filmer nyonso du début à la fin et puis bazo ba photo ba étape nyonso to ya opération na kati ya téléphone na ye tomonika ba photo film ezate voilà na kati ya téléphone ba photo oye azwaki oyo infirmier azwaki na kati ya salle d'op ba photo wana aza bandé ba tie sparadrap na miso na zolo. Je ne sais pas, moto oyo bazo opérer comment ba koki côté sparadrap na miso na zolo pour ba protéger nini pour ba luka nini je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir sparadrap na miso ceux qui bazo opérer moto. Film ya opération du début à la fin ba effacer na carte ya téléphone exact et balobi ba yebi explication exacte. Voilà, jusque là moutakufi. Normalement, ce qui m'a confié, erreur médicale, arrêt cardiaque, ou soit mort subite, spontanée, quoi qu'il arrive. Le médecin va informer famille ou yaya qui nae. Pourtant, à quelqu'un comme se faire opérer, à quelqu'un na moi si nae, à quelqu'un na belle-mère nae, à quelqu'un na neveu nae. Bazala qui 3, bazo zela, médecin a informé bango opération l'ékinini. Et l'ékinini. Médecin a l'éki. Atali moi si na miss moi ça tourne papa docteur opération lekindeni alobi non opération l'équipe bien on va no bazo tongaye après ba obimisa ye apesi téléphone o bakanga ba photo mo bokilo na ye belle-mère na ye na moi si ba komo fiete ba photo ba otala ba photo et ba étape nyos maman qui ezaki bizarre comment ça fait-il que ba banda ki misuya moi ça le dit pourquoi bakangi miso est-ce que la bongo et tout à ce moment-là le médecin n'est plus là accueilli à lobby l'hôtel et puis il y avait 2 médecins au batikala qui na kati ya salle d'op babimi il y avait une anesthésiste et une sœur religieuse yem tazala ki na bango subitement abimi a komi ko faire évacuer ba malade au bazaki na kati hôpital. Alors, tellement grand face à l'église catholique, bengi médecin traitant, médecin directeur ya hôpital wana a bengi parrain na bango. Azalaki wana te. Parrain na bango a commis hôpital a kuti madame ya grand frère na belle-mère na ena neve na biso bazana ba otala ba photo atuni bango pourquoi boza calme ndingi yana oh non médecin oti ko bima accueilli a yebisi biso que opération l'équipe bien bazo tongaye comme ça ba bimisa ye na salle d'op. Après, il y a le ok, nakende umona médecin directeur ya hôpital. A komikuna médecin directeur a yebisi a expliqué que nous on a un souci, Gustave n'a pas vécu, il est mort. Il est mort.
on ne sait pas ce qui a été qui est ni bango mi balekande ba yebilo ni ba solo là. Le parrain à son tour abimi amoni mwasi azawana ayebisi mwasi ayebisi parrain boni alobita na kena ko bengo moni. Le parrain aussi a pris fuite akimi akeko bengo moni soki ya solo soki ya lokuta bango ka mutu bayebi. Alors tango parrain abimi alobi le roté alobi akeko mono moni. La sœur commence à faire le mouvement bizarre pour faire évacuer tous les malades. Et ma belle-sœur, à mon avis, c'est bizarre. Ayebisi neve au bazaki n'est hôpital à l'obi. Écoute, c'est tellement bizarre. Pareil à outil koleka à l'obi à qui au bengo monier. Médecin à l'obi bazo tongaye jusqu'à maintenant à zobi maté. Donc il y a des bisous mon akatia salle d'op. Donc il y a d'autres et l'on est désolé. Ce qui vraiment ba tongaye to mona. Ce qui paie et l'eau que ça les miguna to mona. Après neve à qui a forcé salle d'op. A komi kuna ba médecin ba malade nyonso na mutute batiki mutu na kati ya salle d'op na table opération basimba mutu mutaza ya kokufa. Il est mort. Il est mort. En tout cas, ça passe. Marambo ozo expliquer. Ozi sango yo marambo oyebi yango ndengini. Onga na kosenga yo c'est le courage parce que ça passe. Et bon, on mutu akufi ponza benda salaliwa. Mais ezala keno peut-être ma coquille, to ma coquille ezali, mais qui sinde zate. Pesa ba bi oto vivre kana mboka na biso. Boko ke no hôpital na mutu. Mais ba iso ke no ka oyo fa kende end. Même si moi ebo évacuer moto ki end to Afrique du Sud ezate, ne moto akufi. Mais na minute to za na poussa to yeba. L'État a salema pour na kokengela kolengelela pe bato. Mais ce qui mutu moko amoni kaza na droit na ye ko réclamer c'est un droit. Marambo yo zoloba eza évangile otangi yango na Bible sango oyo ndengo bandi na Apocalypse oya ozo yango ndenge nini. Nga normalement na en Europe na Belgique tant ozo sango que grand frère a kufi. Alors, nangai na grand photo za kuna tufuta billet tukitaki. Komiti place bakunda ki. Ta tozwika sango. Balobe akufi. Toyebi ki na inongo c'est un peu compliqué morgezate. Donc il faut se dépêcher pour tout kuta ne fait au corps. Voilà, to somba ki billet ya butu butu, tozwa ki avion na Tongo et puis to komaki awa lendemain. Tozwi avion Nandolo, il y a Inongo, de tozaki chance à kukuta ebembe, na grand frère. Beaucoup de benda. Kukuti ebembe, mota akufi. Vraiment akufi pour du vrai. Oyo moto abandaki akendeki na hôpital azotambola ye moko azoloba apesi téléphone ne ba faire filmer ye maladie grave te ou appendicite panzani na libumo et ça hernie yango éclaté non ou quoi que soit prostate non juste hernie inguinale. Nana inongo police ezate. Ezalaki bon médaille okende ko saisir police. Oh mutu akufi. To sala ki to kunde bembe na kimia, to kunji bembe. Et puis bango moko ba nani grand frère akende ko mona premier substitut o ya zakuna, ya lobi a passé na banquette. A enquêter nini. C'est un crime. Crime salemi. Muta akufi ezate ke mutu abukani lokolo muta zoki mais mutu akufi na kati ya salle d'op. Moi j'appelle ça un crime. Pourquoi? Parce que les médecins ils n'ont jamais eu le courage de se mettre debout devant la famille pour expliquer la famille ce qui est réellement passé. Ça un médecin expérimenté selon lui ça depuis 2006 qu'il a commencé à opérer. C'est son métier. Il a étudié pendant des années et maintenant il travaille depuis 2 années. Et ça, je suis sûr et certain à ça, elle a déjà confronté dans un problème. Pourquoi Hakimi? Là, ce n'est pas un souci. Hakimi, et pourquoi il a menti? En regardant la femme du défunt dans les yeux et puis lui dire que réellement l'opération était bien passée. Bazotonga mobali na yo
et puis bazo bimisaye azoya. Jusqu'à le jour où on les cherché partout, bazala quitté, babomba na couvent, ce qui wapi place bango babomba na ki, je sais pas. C'est-à-dire hôpital les a basseur. Hôpital les a basango, eza na kati ya couvent. Couvent ya Inongo. Et na kati ya couvent ya Inongo. Après hôpital na sima hôpital eza couvent ya Inongo. Et puis hôpital eza dedans. Tant au problème on est salemi, grand frère tant à côté na kati ya SADDOP a côté que mon a couffé déjà. À l'objet que non, nous on touche pas les corps. Nazo qui na état-major na benga la police va constater décès. Ake a bengi la police va constater décès et puis va sécuriser parce que tout le monde était fâché. Mouta yaki ko tambola, yé moko complètement subitement a couffé. C'était énorme pour la population, c'était intenable. Batiaki désordre, wana mais la police est qui calmaki. La police est calmée, famille est calmée, quartier est calmé, tout le monde. Mais la police n'a pas fait son travail, c'est un crime. On va quand même arrêter les gens qui ont fait ça pour peut-être les protéger dans la justice ou faire leur travail comme il faut. Non, la police va sécuriser qu'à l'hôpital avec toute la police de partout. Donc, les gens ne peuvent même pas rentrer dans l'hôpital vu qu'il était sécurisé par la police. C'était énorme. Dans ta quartier, le côté, il y avait même des je ne sais pas. Maintenant, dans ce séjour, nous avons salé en Europe. Nous avons des camarades, nous avons des collègues. Nous avons des solo, nous avons des films, des photos, mutu na salle d'op. Bazui, spadra, bakangye zolo, bakangye miso. Total, ata ba film. Je te jure, moi-même, je suis du métier. Naza infirmière. Ah bon? Je étudiais là, na école supérieure, il y a ISES na Inongo. J'ai travaillé à l'hôpital général de référence à Inongo. J'ai participé avec le médecin dans les différentes interventions. De toutes sortes. Natikala jamais comme Montouba, tu sparadra na mis pour bazo péri. Vous êtes toujours avec sa photo. Bino botala na kati ya salle d'op. Ba image parce que télévision ça radio té. Ba image, ba photo oye les kaki na salle d'op. So maintenant je ne sais pas. Tolo baba sango ya Inongo, ba bobi mutu. Todo lo bani. Parce que moi je comprends pas. Ndomoni mobile ko to lo baba. Tango to lo baba no petit wana zo lo bani. Tango oza penda ministre na domaine ya santé. Ministre na domaine ya santé. C'est-à-dire en dehors ya Kinshasa, où ils en avaient 4 communes, tu mérites qu'on visiter 145 territoires. Mais quand on voit, il y a même des médecins privés, tu as un centre de santé privé, où le ministre de la santé a yebi ata mukolo, où ata contrôlé. Parce que dans la minute, tu as yebité comment famille oyo ndeko na bango akufi bakundi déjà na minute tu azozonga Europe mais un jour ceux qui même ba beti solo tonenga azozonga en Europe les ana ba camarades les ana ba ndeko famille li solo penda vrai ndenga na déplacer en résidence na Longwe na biki na soya place tel ba bengi pa maman tel ndenge na minute même bana ya papa o akufi bakoli bakobeta kali solo ya liwa ndenge nini. Même crash na avion babeta kali solo. Ki avion e voyageur qui banda ko kende place boye ndemba moko esalamaki soki le tutaki boye to lipapu e banda ki boye li solo ezala na likambo tout. Même ata au cause de la prison de la République, ori ko réunion ndenge tozana Kagame boye. Mais un jour bakobeta li solo e bandeli. Pe li solo ya suka na ya pouvoir. Le seul moto aza libela eza mokonzi ya likolo. Naza na concurrence te. Quand même. C'est notre sœur, c'est notre maman. À quelle Europe, ma va qu'en Europe à apprendre, à tangi na Inongo. Son minute sur même place, c'est bino ba konziboza. Et puis on a comme nous place publicité en mboka. Ils ont ça les maya malamu, mais tout ça la ministre de la santé. On se retalipe à zamona poto. Mais na Inongo, ba ministre de la santé. Na Kinshasa okoki na Maluka, ba ministre de la santé.
oko kende awa na nzela njoko na kune pa ki na résidence ya kizenga kuna na cité de l'espoir na Buma bayebi ministre ya santé te. So boyebisanga président de la République a comme ministre ya santé même na minute au place aza conseiller na ye moko amemela ye information qui est eza na mutu congolais moko papa moko to ndeko na biso moko oyo akufi na problème d'opération médecin à mon anité médecin directeur à mon anité propriétaire hôpital à mon anité lisolo tina moto akundami boyebisanga ye ata crash avion lisolo ebetama ki avion longwa ki pays boye ezokende boye ekoya soki na océan ekoya soki na lac soki na boye bozala na place ya mama akite Belgique akomi awa azwi baavion yango ya biso boyi bacondition ezalelaka oyo e akei nongo mpe akuti ebembe makila na ye elali bo ozala na place na ye gouverne eza koprévoir lelo nga nazolobaka Kabila aza lisusu te ke topesaka Kabila bafaute même na mitoki osene santé ya bato Kabila to mama Olive mais parler de batondi na gouvernement bauti Belgique so na minute otango ndeko na biso mama na biso yaya na biso azozonga akokende sango ya nini auti RDC yemo raza congolaise boki ki ava kende poto atanga na inongo yemo ko azana makambo etali santé président longwana place azaleli onzamba cheye aya kokoma ministre santé aya kokoma femme sage to aya kokoma sage femme to aya kokoma infirmier je ne sais pas po bolingi président comme maçon président comme architecte président comme ingénieur président comme ministre à plan tout ça comprendre te pe amon tout ça loba bato ango pe bazo pesa bango ba nomination est-ce que bozo contrôler bango moto akende na hôpital akufi parce que pona mbongo ezate akufi pona kisi ezate c'est-à-dire histoire ya kokufa ya moto toyebi te surtout tuna ministre ya santé ozangi mbongo ya kocontrôler ba hôpitaux te ozangi mbongo ya moyen de transport te po mboki ezoservir yo nyonso osi ota oza na mandat so na minute oyo baloba na RDC ke basali moto opération mais déjà bakangi basquadron na miso na zone même yo moko ministre place ça moi je pense que dossier en tout cas tokotika yango te dossier oyo tokotika yango te eza makila na biso so na limite na loba nini basango ya inongo babomi mutu parce que bino mo boyoki hôpital se retrouvé wapi na kati ya concession ya basango place mutu to yi basango ndenge bazalelaka hôpital ezali école ezali pouvoir ezali le sambo pe ezaka esika wana mais bato tout balimwe tina ndenge bakundi mutu na ndenge bazongia ezala même la police so nani akosécuriser ba congolais pe ndoki ya congolais eza nani nati na dossier ba rwandais bazawa na dossier ebembe oyo ba rwandais to ba ougandais bazawa mais ça fait quand même mal tant que ils outil Belgique mais tant que on a même ba appel mokonzi azo sala ya bino bandeko na ye ba mama na ye ba makila na ye obuye koli na Congo à l'époque il bouquet mais qu'il a poto mundele session moka test à comprendre que oui maé les ali au servir mundele mais mokonzi azo benga bino ke bozonga net na ba condition parce que là zone di matin que moto azam médecin zone di matin parce que médecin à la pandai a tombola loboko et sengeli penda atelema pe a faire ko expliquer bino ibanda ki ndenge nini e komeli ndenge nini po liwa yo sala yango tenga na sala yango te nzambe na sala li
Mais mon toit couvre na cause normale. Même explication, vous allez convaincu. Nini penda okolo bana président de la République. Au hasard que nous en Belgique. Et même dans Micho tout autour de Belgique et baza ebele. Et musoyebi atami balemi sato. Na likambo ekomeli. Oyo moko longwe Belgique, Kinshasa, Inongo, Kinshasa, Belgique. Okundi pe moto. Mais réponse exacte. Même moto esengeli asale la o akete. Moto esengeli apesa o droit na o eza l'état congolais. L'état zayo ezanga. Mais mito to la sa musapi et pas bateau baza représenté. Service en heure. Ozo mete ko expliquer biso, médecin wana kiwa pe représenter hôpital wana ya Inongo azanan. Représenter la police ya Inongo mokonzi na bango. Peut toujours mériter kolobana VPM, ministre intérieur. Ou azape avocat. Avant comme un ministre azaki avocat. Nini ogi koloba na président de la République o azamutoli. Maboko misu ezaka opposition. Ya nzoto. Mais ce qui mutoli ezuli kamo nzoto mobindeki. Ngana osenga na président de la République avant toute chose. Ah bon, sa justice en mboka na biso. Toza na justice te. Na Belgique, na France, na Hollande, na États-Unis, na Congo, na Angola, Afrique, Europe, Asie. Soki muta koufi, c'est un crime. Akoufa na voie normale. Akoufa na voie malhonnête ou quoi que soit, on arrête d'abord. Na intérieur, na capitale ou là où il y a la police, l'armée, là où il y a la justice. Justice, ce n'est pas juste pour nous soulager, mais juste pour protéger aussi les gens là. Mais justice, c'est zate, net bonambo, qu'on a besoin justice, c'est zate. A réhabiliter nos justice yambo cannabis et ça important mboko eza injustice et koki jamais ko avancer parce que mutunyo soto aza au-dessus de la loi nani otosa nani obanga batne so bazali kola mibeko ce qui se passe maintenant comme le monsieur le médecin aza au-dessus de la loi il est protégé par l'hôpital. Si, comme on a dit que il est mort à cause d'anesthésie, ça veut dire que l'anesthésiste, elle est au-dessus de la loi. Les gars qui dosent ou quoi? C'est là, et balobi est un choc anaphylactique dû à l'anesthésie. Et ça n'existe pas. Moi, tout ce qui est allergique à l'anesthésie, tant on peut ça y a pour réagir tout de suite. Là, l'explication des médecins, mon frère n'a pas réagi. Il s'est même rendormi. Et après, subitement, il est mort. Ça, c'est très bizarre. Ce qui est allergie, oh, il y a zolo balbi, à coup de pas allergie à l'anesthésie, ça peut pas prendre 20 minutes à fondre la moto, à sectionner malade, et puis à banda ko célébrer na katia libuma moto. Anesthésie ou anezo salaka na katia libuma. Moi, je sais pas. Ou baloba vérité anesthésie les cas qui dose tant ba pesi mutu tout de suite muta kufi yango bakanga ki esparadra na misu yango bakanga ki esparadra na zolo basali opération wana ka pona ko maquiller crime o bango basali babomi mutu basali opération tina suka po vidéo ezate explication pe ezate ce qui vidéo ezalaki bango lokola basi bakimi na bango balingi ko pesa explication na famille, peut-être vidéo on a qui expliquer bisou les différentes étapes si réellement Zaki n'a vu après avoir opéré anesthésie. Et pendant l'opération, ça s'est passé comment? Et la tension au bazo la tension était 15, après ça descend à 12, après ça commençait à descendre. S'il y avait la vidéo, on allait tout voir. Donc tout le monde a surtout au isolé quand on a vidéo, ata ba expliquer biso tendenge ba on kima. Montaloba et le côté bango so bakimi ce qui ezaki bazaki vraiment na problème te pourquoi bakimi et là bakimi biso to kokokanga bango te parce qu'on peut pas se faire justice toute seule
Mais on a quand même un l'État na kati ya mboka na biso. Et slogan ya président eza état de droit. On est où là? Ce qui vraiment dans un état de droit. Justice eza wapi? On est fils ke ba kanga, ba médecin wana, équipe médicale nyonso ezaki na kati ya salle d'op. Ba juger bango, ba yoka bango, ata ba kokosa. Famille wana baza pasi, to si to perdre. Muta rozonga te. Okundi déjà mutu. Tokundi mutu. Baza wapi? Rotaye bemba boele tenda ko saisir. On a vu avec Cheribe Okende wana. Parce que akufi liwa moko bato ba comprendre te. Ba saisir ebembe jusque ba quête salami. Mais moi je comprends pas. Bino bokenda ko na l'état ya Inongo. Ouais mais qui cherche ça? A ko senga nde représentant ya Inongo après sa rapport. Mais na rapport ni Inongo après ça kibino. A kopesa jusque là bazo sala ka banquette. Rapport exact et le moque exact. Conclusion na bango ezanini, ça on n'en sait rien. Si bolongo Inongo. Si tolongo Inongo to zwaki ba o ba benga ba bi ba congé non payé. Congé sans solde. Boyo kinde ko na bina kufi. O ya zalaki même pas malade. To sombi ba billet vite toyé. Là on a passé une semaine kuna na province. Sans suite. Explication à justice exacte. Ba médecin on a place bango ba bomba maki bazaka ya kobomba makuna bazana maboka leta te basango pe bazo sa elote eloko exacte. Est-ce que basango baza droit ya kosala ba osa nini? Parce que ce qui vraiment réellement tozana l'état na mboka na biso na province na biso tozana l'état. Pourquoi ba médecin wana équipe médicale mobile bazo kimisa ba malade baza wapi? Parce que c'est autorité l'état ezati ba comprendre ya moto akufi bandi ko évacuer ba malade. Pourquoi bazo évacuer ba malade? Pourquoi bango moko ba kimi? C'est Dieu qui donne la vie. Et arriva qui ke moto akufi, pourquoi bazo expliquer bisoté? Po ba bomi moto. Po ba bomi moto eza crime. O bango ba commettre. Pourquoi baza juger te? Pourquoi baza juger te? Bazo juger bango te pona nini? Bazo zela nini? Ezala qui un fait immédiat, moutakufi tout. C'est même une information. Jusqu'à l'heure, tu as ni information. Bakosa la banquette. Babengi bino pété. Oh, bapesa biso contre rendu quand? Pourquoi batouana bazali banda? Ce sont des médecins, bazo leka, bazo lia, bazo mela, biso na mutema passe, bazo lala à l'aise. Sans explication pourquoi bakimi pour nini basala kinini na salle d'op basali nini na salle d'op wana bakende ki vraiment na mukano bakende ko boma ye ou pas ce que ezala ki naturellement ou ezala ki erreur médicale. Pourquoi bakoki ko expliquer bisoté? Pourquoi ta l'état ko benga bisoté a expliquer biso ce qui s'est réellement passé na salle d'op? En tout cas ça fait mal. Ils ont ça la passe, mais en tant que pays laïque, là où se trouvent les chrétiens, au pays à Koufi à chrétien, na banza kezana miluluma kasi ya minene oyo musali na Nzambi. Pasteur Moïse Mbi. Mais na moni balobaka mona nkoya zanko. Ceux qui ont moni mona soso azo vimba seki mama na yaza. Dans moni Pasteur Kaboun Walesa Lulenga yakana stade de martyr tapage te me stade tonda bato basambela bakangoma pe ba prophétie to alobaka ezaka ya solo et fait matako consoler bato batali vidéo oyo en tout cas un mot epesi kanda un mot le même matin peut-être lo abouye et roti na muto alonga ta congolais mais oui. Parce que yo lokolo oza ministre, ce qui ndeko na onda akufi na ba condition oyo, motindi jipa basoda. Mais le contraire mboko to munda, to telema, to mela ba gaz, to betama, pona keno loi ezala équitable. Eta la keno muto aza mulai, moto aza mwindu, neti kayabo. Depuis muto akufi, depuis muto akundami, silence radio. Bobi quand même ba to Europe. Baebi droit.
Depuis quand? Ça dit opération ya suka, ya sika. Neto zeli ba forage o ekono soko foroli mai ba samus ebimi, ba fromage ebimi, o bo moni ke ba forage elimwe na mupepe. Neto moni ke bato baye ba tie ba longoli molili na Kinshasa, meto moka ba priya ba lapader ezokanga na matoyi. Mais on a eu un gouverneur et président de l'Assemblée, au bazar qui n'a plan à bango ezaki baseli Kinshasa biloko mibale. Olongola molili na kotonga sana. C'est-à-dire opération ya sika na Congo. Bazo sala moto opération bazi spadra bakangi. Les hôtels spadra bakanga na pota to bachubi moto tonga bakilezo imande bachaka spadra na koton. Mais médecin, c'est-à-dire technologie ya sika et pas basango na inongo. Basango ya inongo babomimu. Tolo babongo. Tolo babongo basango ya inongo babomimu. Parce que tout le monde qui même au montre na salle d'op, mais bazui baspadra bakangi miso. Pe basango ya inongo to basere ya inongo baboya ta ko pesa biso explication. Eza complot, eza association ya batu moko boye ba yokanaki po ba ke même na la police bazui elonga te. Babengi siko media. Amo sulbai. Toko tasko penda affiche ya pasteur Moïse Mbi. Tout le monde ça a été. Mais tout le monde a ko informer bana nzambe. Moto nyonso aza na justice na ye na maboko a gagner ba boya ko prononcer. A kenda ta na stade de martyr à travers adoration a funda tabac. Au mandat à l'état ici là. Kabila za ina pouvoir za ici sur terre. Atori ki nga 4 mais même nga 4 ngwa za ici sur terre pour te dire que vanité de vanité. Oko somba bilamba garde-robe plein. Moko beli oko mona taka couper. Otiki bilamba oko mona taka parfaite. Oko la mona bébé. Bako selo ba miliki, bako selo ba ji, menzamba lobi okobela, okomela maite, okomela tite. Mais bon moi na we fani na zo protéger. Mais nzoto enyoko. Atoza président na ba garde corps, mo yini même munduko, yini même ata ba veste. Pon nzamba lobi yo faut zo punition. Attaque le pays laïque. Tout le monde a vu souffrance et Job. Bato tout ba kimi be ba mbo ba komi kolembo la ba potana. Zamba pesi ça c'est pas moi si. Moi ça lukai ba makasi ya mobile na nge utaka wapi. O na suki ba kati suki be samso alemi. Nani akolobela ba Congolais? Nani? Nani akolobela ba Congolais? Webi esali même pasi to mesana makambo même cameraman Moïse tango ayoki. C'est-à-dire que non muto atikali. Ils ont touché mon thème. Mais quand même on a fier ya cause la ministre de la santé. Yango mon azolo ba même ata gouverneur à Kinshasa soki abimi. Akobanda wapi? Akobanda wapi d'abord na Kinshasa 24 communes, akobanda na Kimbantseke. Ou bien akobanda na Kaluka, ou bien akobanda na Sangamamba, ou bien akobanda na Passa, ou bien na Malu, ou bien na Lutendeli. Webi moko esalaka pasi okene lambe pa tailleur. Mais tailleur atangela kotongelama, to kobongiselama. Mais tailleur komi ko biso non elamba ololenge ekomi moya kobamba yango ezate. C'est-à-dire olingi elamba mais ayebi so ke moya tonga ezate. Ndelo ko famille ezo senga. Famille ezo senga ke ba expliquer que lolenge ndeko ayaki déjà peut-être appendicite komaki egi. So moto ayebi mo egi a comprendre non ezalaki boy. Bon eloko nini ndeko yo akufeli. Nde famille ezo senga. Nana kopesa bango kozwana eza l'état. Tango to senga na maman ministre. Maman, ko mérite ko me kuluso ko kokate. Ke ba nomelo bato mobo parce que azan ndeko ya boye a se retrouver ministre na gouvernement na yo. Tanati bakaya boye, moto akufi bakundi. Mais mukolo domaine ayebité. Même à travers un média, à travers un partage ya lien, à travers un partage ya image, ndeba service bakoyeba. Mais botindi commandant mo boye na ville ya Inongo. Asala kani. Famille eke comment naï. Ce qui biso sona kisa bokolo bakeno, azen poli, ayebi kolobate, mais bon mona quand même moto a perdre ndeko. Azu avion, azu sous avion,
pe akomi akuti ndeko na ye ya kokufa makile ezobima pe bazoexplike bango ke non bazobimisa kutu bamalade ya mosusu na hôpital ezosala mpasi maman Marie-Hélène je me rappelle moi soki toke kuna bamikao ozoexplike ke chef de l'état azosouffrir tala ndenge asali campagne ye moko mais mokonzi bengana bato nyonso bazosalela yo eloko te bato bakomisi veste elamba ya lokumu basambwisi cravate batata basalopete wana remesaka bawest africain moto aza président alataka lipapa alati bubu na ye alati sandale na ye akwa kolataka kazaka boye me mosala mabe nani akolobela bakongolais ou bien tokende kotuna cardinal ya mbongo représentant église catholique au Congo tokende kotuna ye parce que comment est-il possible azoloba mingi azoloba mambo ba M23 mais na domaine na ye azo expliquer biso te nabi mabe Maman Hélène est-ce que na lobi mabe parce que tout le monde a un moko cardinal ya mbongo azolobela politique maza politicien te aza papa ya bana nyonso même moko azokabula mais comment est-il possible catholique se organiser baza na ba école baza na ba hôpital baza pe na ba maison na bango ya ba biloko na bango ba kidi ba makelemba na bango bien organisé bani mais muto akufi na hôpital ya catholique na inongo mais cardinal na mbongo abengisi ba journaliste médecin akimi est-ce qu'il y a soit zaki médecin tout zo benga ka Congo pe nani a dirige hôpital ya inongo cardinal okobenga biso expliquer biso te mama nalingi otala caméra oyo ezalaki important au lobby po télévision eza radio te image ya ndeko akufi ezali ya important toye kozwa information na source moto azoloba awa aza moto ya badefi te aza moto ya lokuta te message na yo direct na président de la République ye moto azonommé bato oyo lelo bazosalela bato bafiere soki moto azwi une nomination aye kosala bakosomba bamapangu aye kosala bisalasala nde moto ozali na moto mpe na Belgique kuna ntango kaka banome ye ayambaka ata ndenge oyeboye bakoyabenga yo kutu te nalingi message na yo ekende direct epa mokonzi ya mboka na distingue première dame oyo boza domaine moko ya santé. En tout cas, nanga loba bongo na ministre ya santé. Ngana yebi Ngapi na yebi yote. Ce kombone za nani, je sais pas. Nanga na senga yo bongo. Médecin à commettre crime. Médecin wana bomi grand frère na kati ya salle d'op. Ba image ezolakisa ke moto akufaki avant même ba opérer. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Ce qui médecin a commettre crime a kosa la prison. Après avoir kosa la prison, ba koraye na liste ba médecin pour opérer. Ce n'est pas parce qu'il a commettre crime. Nga en tant qu'infirmier na zwa déontologie médicale du 1er jusqu'à 3e année. Chaque année, déontologie médicale eza na ba heure ebele oyo egumantaka chaque année. On a faire face na ba problème oyo. Je sais pas ba médecin bazana combien d'heures. Je suis sûr et certain bazana ngo plus que ba infirmier. Mais il a piétiné ça. Anyati yango atali veuve na miso akosi ayebisi eke mobali na opération l'équipe bien abimi akei akimi déontologie médicale pana ya yebi yango te ngana osenga yo docteur José Bomana ba radier na liste ba médecin abanda isu ko opérer te parce que il ne mérite pas. Lelo oyeli grand frère yaya na ngai ya mama moko papa moko peut-être ezo salemela pona bandeko ebele muta olobela bango azate mutu pa osala eloko azate
Et puis bato wana bazokende perdu. Le grand frère accueilli. Pour oradier na liste ba médecin et que senga il faut bato bakufa combien. Et à ignorer que bato wana o bazokufa baza pe na famille na bango ba na droit ya koyeba vérité eloko nini elekaki na kati ya salle d'eau. Kozela te bato mosusu bakufa mpo nayebi ka vai yaya na ngai bamosusu bakufaki. S'il vous plaît, saisis dossier oyo. Soki justice bakokosala mosala na bango te yo oza wana osala ya yo. S'il vous plaît, radier na liste ba médecin a opérer lisu te. Comment na nani? José Bonama. José Bonama. José Bonama aza médecin traitant na hôpital à Basser. En même temps, le même médecin aza médecin coordonnateur na fondation Damien Lèpre tuberculose. Ye mutuka moko wana aza partout pour akende koboma batou partout pour asalisa bagaf partout. Wana parce que grand frère akufi. Combien au bakufa va grand frère? Et docteur, s'il vous plaît, kozela te ba musu bakufa après grand frère. Le long a tellement mis devant médias, c'est tellement bizarre, c'est tellement rare. Nga moko naza du domaine. Ba o baza attendre de quoi infirmier te, o ya ko comprendre, o ya ko misala ta ba idée. Je me fais les idées pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans salle d'op. Ba ana bangote. Ba ana médecin te na famille, ba ana infirmier te na famille, ba ana eloko te na famille. Médecin bomika mutu na kati ya salle d'op soki pa akufi ya solo. Médecin qui m'a pesi bango explication te. Baza ebele. Soko koki ko arrêter hémorragie wana tout de suite. Et na sengi na maman Denise, na président ya République, ba saisi dossier oyo. Place nyonso crime, ba commettre crime justice ezalaka. Bato wana bazolia, bazomela, bazoleka. Explication ezate. Soki justice na inonge ezate tozaka na Congo. Inonge eza province ya Mai-Ndombe. Na Kinshasa eza capitale ya République démocratique du Congo. S'il vous plaît, vous saisissez le dossier. Vous venez à Mai-Ndombe étalié. Étalié. Oui, taboula. Vous saisissez le dossier. Vous saisissez yango. Vous avez une explication claire, nette. Vous avez une explication bande mutu basparadra na miso pona nini. Motakufi na choc. Ya aza allergie na anesthésie. O bafungoli libumoti na suka balongoli maladie nde nini. Mama Denise okoki ko expliquer ngai mutazu anesthésie na IV. Na misisa. Bafungoli libumu aya kokufa na choc allergique ya anesthésie ndenge nini. Et puis le médecin en question aza wana azoli azomela azoleka tranquille s'il vous plaît. Bo aider ngai. Oedenga ministre de santé soko ko radie na liste ba médecin pour opérer te. Mais faut combo na ye. Comment na ezali José Bonama médecin traitant na hôpital à Basser. Po aider ngai, po aider famille Manongo, po aider biso toza na passe. Posez la tête docteur wana koka kuboma a continuer kuboma bat na salle encore et encore. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, ça fait mal. Mon andeko na bino akendaki juste hernie inguinale. Hernie inguinale. Azongi na bino bembe sans explication. Rejeté, largué, na salle d'op toute seule. Enveloppé d'un drap de la tête aux pieds sans explication. S'il vous plaît, aidez-nous. Je voulais juste lancer un cri de détresse. Aidez-nous. Merci. Ça n'est pas si. Médecin José Bonama. Médecin traitant. Naïnongo. José Bonama. Et ça fait quand même mal. Vous venez à Mai-Ndombe na ebi. Le dossier à la famille à Eti Kishasa. Vous venez à Bengite. Ndebote la comment même la province c'est à gérer. Vous venez on appelle à Ottawa, Belgique.
azaba maman Belgique akala gouverneur wana azali d'abord assistant cabinet na Jatiningo Bilambaka makambo ayumbi ntango ezotoka aza mwana ya mai ndombe bakundi mutu me trace eza na service ya renseignement ezala wapi c'est-à-dire trace eza te ou bien ezali mais baétouffe yango maintenant qui est derrière cet dossier ok ye abotama anguluma te batongola ete to abela na bomwana te to asota mbala moko akomi mbala moko autorité Maman Marie-Hélène, merci quand même pour l'appel. Oh, c'est un peu ça, tout ça. Mais na sengi ya kapenda na bao balingaka epenge Fofana l'élève du maître. Bato balingaka ko tianga penda poids. Même si bino élément ya ko partager lien yango. Ndebo na sabino ke non na posa te ke oya bala mo pesa nganda ko pesa ngamutu kate. Na lingi mutu ala kisanga ndeni ni ya koloba mbisi neba. Benganga, de ma magele na benginga. Ba journaliste baza ebele. Ma poniera poussière. A popoli. A tindinga na ya kubimisa ke. Ba sango ya inongo, na ba mamelo ya inongo. Bona ka ba fleur wana te, na ba robe wana te. Si c'est vrai penda ba lapandai ya kozala ba sango, kozala ba mamelo. Est-ce que Makambabu et ko salem asa un droit ya ko accorder ba sango to ba mamelo ya inongo droit de réponse nazo confirmer le côté mais na maloba oto yoki ya baya ko contredire nga na linya ta ba conseiller ya cardinal Ambongo auto respectaka mingi notre cardinal eza ba pays o bazana cardinal te na Afrika. Sozi chance aux années tiaou, aux années mosengo, aux années papa na biso Ambongo. On dit cardinal Ambongo à partir à 5 ans. Hein. Parce que là, je suis déplacé hein, de Gombe jusqu'à quelque part. On a aussi l'émission. Pour batoba yeba. Nini eleki na concession yabasango, na hôpital yabasango na inongo. Nani ba recruter papa wana ceux qui mécaniciens, ceux qui techniciens, ceux qui coopèrent, aya kokoma médecin dans autres abattu, mais moto abikité. To koyeba ceux qui ont médecin à travers abadi mikanda, paye explication. Après que ça va commenter mingiti. Na accordé droit de réponse dans 48 heures. Mais moto alinga ki epenge Fofana l'homme du moment, l'élève du maître. Je pense que vidéo à partager en nous. Dans la Belgique, au télé. Congo Zambo Cannabiso. Le boye baké, il y a un problème, il y a génération. Moto a koufi, mais génération na isa. Lelo, tambola na ba jeep, lelo, nyokola bat. Mais là, monsieur Sunzamba koko buka okara makolo. Ma yebi soka miso na etala ka ndenge bato nyokola bakomi ko évoluer. Nganzamba pesinga domaine ya koloba. On a comme la pasteur Moïse Mbi. Ils a pour expliquer ba nganga nzambe. Bana nzambe bato bazana ba plainte neti ba famille ya bu place ya okende ko funda batu ko citer ba kombo na bango oye na stade tango pasteur Moïse Mbi azo yemba azo te mais tango azo sala adoration azo sekola Alain Moloto azo sekola Marie Lusamba yo jusqu'au justice le ba chasser le même azo tanga batu wana azo pesa mukuma na bango epa nzambe soki eraté ko zo atamwana ce qui est raté au soit à moi si nous avons appelé sur Moussala Moussakanina famille va coller les panes et va baigner peigner Fofana Maïna Soukiawa merci à mon amboka Moïse merci à maman Marie-Hélène merci à pasteur Félix Somon Angleterre merci à maman Charlotte pourquoi pas Aïcha Okoko on a été là qui est ma fumbe ndekonanga mwasi KDN Aïcha Okoko abanza ke vidéo oyo yo poko poster yango toyeba nani abomi mutu na mai ndombi Aïcha Okoko
non na moto kelona na mwana mwasi aza mwana ye yo atelemi mibali bakoki te me ye atelemi pe alobi atalisi biso c'est que tozwaka bana mibali ka bana mibali bango nde bana te lelo mama ministre ye wana mwasi ti ministre ya yambo ya mama to sentir qu'elle peut sortir au gouvernement que battu à malonga et c'est la musique te. Merci à Toto promo IGF ya média. Je pense que vidéo ils ont partagé na sengi na bande konanga nyoso ezala epenge TV bato nyoso balingaka ngai to partager vidéo oyo. Eloko ko salela ngande yango. Tika kolobaka na nga petit na nga na lingaka petit o mingi. Mais o apportaka nini na autre sala. Merci. Mona mukepa abetaka mbunda bakoloki babina. C'est parce que nous tout sala makambo ebele. To banana Marie Hélène dans le début. Elo bana bita, bana mboka polo, bana mikao. Bazwa maït. Oyo toyoka moteur ba 400 000 ya ba 600 000. Mais ba forage est télém. Soko talipe merci na honorable Ogi Kalonji. Bazo benga mutolu ya Tchango, matembela simanda. Ogi Kalonji, honorable double brassard. Asali forage a Tchema kelele te. Nde bozo mwana image. Ye moko atoki ma ipe ameli. Mais ba ministre musu basali ba forage bango mo place ba meli matama itomoni te. Mais justice en Nzambe ezali. La justice est de Dieu. Il y en a. Merci.